Bonjour très chers téléspectateurs, amoureux du catch congolais, bienvenue dans cette émission. Et aujourd'hui pour vous, nous allons recevoir pour vous l'un des étoiles montantes du catch congolais de la République démocratique du Congo, qui s'appelle Maître Super Mokuna, qui est notre invité. Nous allons essayer un peu de débattre avec lui, de parler de l'évolution du catch congolais, quels sont les atouts, quels sont les moyens que surtout le gouvernement et surtout eux-mêmes, les catcheurs, sont en train de promouvoir la jeunesse congolaise sur l'évolution du catch. Bonjour, Maître Mokuna Super. Au Bazali Kolanda Biso, au Baye Biote, Balini Baye, Maître Super Mokuna, Azali Nani. Le mystérieux, les hommes et la main, des membres. Avant tout, on a quatre mots. Indo ya lisolo na biso Maître Mokuna. C'est une évolution. Bandara na catch na neni ça dérape vraiment et puis c'est que l'engo ça la catch. Maître Christian Senze Babalobi Batula Pakaba Mona peut vous élever, histoire des alliés toujours pour continuer. Maître Super, déjà, na parcours na yo, au Bunda combien de combats au longa? Le Maître Super pour la rater, au pouvoir pour la rater. Otambola pe na ba province sous sa ville à Kinshasa RDC lelo oyo na kati ya catch ya Congo toyeba apport nous yo en tant que leader, en tant qu'étoile montante il y a catch qui peut perdre lui aussi à champion, grand champion oyo toyebaki na Congo ya Elingwe lelo azate. Est-ce que mieux kozwa relève wana na catch ya Congo ya République démocratique du Congo? Bon relève déjà dans le pouvoir partout dans le monde entier, même aux États-Unis. J'en profite déjà pour saluer Keren Emily depuis la Belgique, la maman de Chilo et Victoria. Dans la Belgique, la catch mille. Est-ce que souci nous peut avoir lobby na wopo qui ici na ba Belgique qui nous affronter ba catcher ou sous ba si on a mis sur le tolo baneti boza sans soutien producteur azali na ministère ya sport et à Luana na bino bon ministère sport na aussi L'organisation, il y a combat na bino organisation ça la souvent na ba vacances tout ça la kango
beaucoup qui peut comme ça on a chaque fin du mois pour battre c'est là-bas on a un spectacle à grand mère lobi na ngotsa lobi okunona lukana tuma po bana pe ba se fona bana mine fo lobi ka maka mo lekina na tuzuli ka mutoko tsalo boko ernya sita olinga bendi ba producteur ba kwa kongo bazali ba bwalima bazali singo ba soutenir biso ndi ba soutenir ba militaire usala bia mo place no na stade mo ba bendi ko bunda na compte ya mo ba sili mo ko bodu usala pe ka bia pour na ba brasserie baya ba sponsor baya singa rappelle-moi spectacle. Est-ce qu'il y a moyen de tout le monde attend un spectacle à monter à Bao Baza pour l'Anda Bisso? Pas sentir les grands maîtres. Babi spectacle est tout bon, bateau qui est dans mon ami Nasuka. Les gens là, le mystérieux, babi héroïne d'Alélo, tout dans non Kimia, tout mais la non Maya, babi Yango, babi bon de la rapper Maya. Pas grave, babi pour un an quoi. Ça va m'assanger là, le mystérieux. Tout ce qui m'a zaza pour l'anabiso tout seul on a place aux ali bas sinon sur salongo on est toujours soudés maître bon question moko artiste dit Jordan Atunaki ali aiba ba spectacle au bien bosala ezalaka gris deux alaka vraiment spectacle à solo to lobby to pour chaper bobu dans le kana ba catcher américain spectacle ngolo to salongo bakanga mutumis c'était que bakanyo mutumis c'est au monde. C'est ça que je veux faire. On peut tout ça là aux hommes. Aux hommes. Aux imbéciles là. Après il y a le oh c'est ça qui tika sur le montage. C'est ah bon monter le aussi. Ah je ne sais qui t'entend. Le but tant ça quand on tant ngamo na mona na mista kabati na pakaba mona pelé. Babi bakunda mutu. C'est assez quoi. Formule 1 ngamo na zalaka temo esalimaka awa na école à Kambumba. C'est ça que on a formule 1. Nous solo la kana ba koko ya bakoko babimisa basepo esekaka bon mutakufi la basepo c'est du jamais vu yo moko zalaka président ya mapeta évolution tout monde nde bakunda ngai banda soki 14 ki 17h 20h nettement na salle bulu izaka makambo pour to kota salle bulu kuna minute seconde okufa ko chaleur assez eza dégâts toza muta makambo tina soko kate na yo moko bun bakunda ngai na yo ko mana basake babi wana eza le mystérieux sinon tout matoye bana kati wana obandaki kopema olimwaka obatambaka babi wana eza spiritualité tokokota te sikoyo yo obengisi biso lelo totourne émission na bato oyo baza kolanda biso eloko nini oyo yo oprévoir mpona baoyo baza kolanda biso nalingi bato balanda biso bamoni bagribu na monya motu mafufu batuti bato bambongo batuti basolution te na mete écouteur babikotia une épreuve soki omekaki motu wana oyo eza mete écouteur te mete écouteur nazosala makambo abi mosala liboso mbongo na nsima oyo nyonso ozana baproblème esika ezali ya mokanda oza na aéroport na besoin mokanda eza makambo bezo déranger ya spiritualité eza makambo moli oza na besoin maison na yo etombwama oza na besoin okanga mobali mwasi akanga mobali oza na besoin ke mobali akanga mwasi na formule moko na osala na esalama te ya formule alika libata soki na betango na moto ebeti kano pu likambo wana ngo besoin esalami bocontacte ngai oza na duti te mpo nayebi te bosali badéfense to tembeko bolembi déjà na mete écouteur oyo azali aolapelino makambo oyo kopesa mino courage bocontinue makambo numéro na yango nazopesa plus 243 85 57 036 09 la petite numéro na plus 243 85 57 036 09 nenga saka moloko pour ya mutie on la technique makambo eza ezali bantu la pakaba mona pele pe balobi ba chatembe ba mona pour ça tout peut ça comme soko to semet pour zo bac pour zo gourmet musiko gozo médaille musiko gozo mayaka eloko ndo tokosola yo kolinga pakate tokoso parce que net nous mona ka balata kana mtoto c'est ba fufu ba pakate ba zoro na kata ndio ba bac ba balata na médaille ba gourmet ba mayaka biloko oyo soki oyo na mesure nango bezo bapesa ye kokozo totala na mosiko makambo senete ezosa ezosala po tembe tina na bato mboka ata na publike tosali émission tuko na kati ya temple publike ezolanda biso komona meso vera eza te kote tona kati ya temple basalaki montage te
babi montage te makamuzo salema ezomonana bino moko bolanda lisu bikola lisu public ezotala biso bino moko bozo komona spectacle balobi mutu akimata banga te événement sur événement yango wana tolanda Italia, na koti ici, na kangi. Alors, vous pensez yango makamuzo salema public eza komona écran ezali radio te makambo eza komona tandandanda moto akima te ajojo mandiki mapata za koyinda bon yango wana spectacle eza kosalema te moko eza komona makambo eza koyinda bamilinga ayayayayayayayay makambo yango oyo etakiba te yango wana spectacle atubango oyo azotala nakota video tokoma mariche pour la fille tomona yango batoza yango spectacle emonani yango oyo yango wana nomokoza komona yango oyo ekolima te yango mabosale maspectacle bato mingi bandimaka teke makambo beki ezali yango nasali eloko esali wana kaka temple tembe nasali yango na plein air bato bamonake pouvoir ezali
Sinon, ça va avoir un problème. On a besoin de contacter un maître Victor. On a besoin qui s'embonne au portefeuille magique. Contacter maître Victor dans le numéro. On fait ça. Problème, nous sommes contacter aux solutions. Plus 243 85 57 038 09. Plus 243 85 57 038 09. Maître Victor Yelo, Polo Masolo, Polo Nzungu. Awa Tembezate. Tanga na preuve au monde makambo partout en Europe. Benga le numéro mettre aux solutions de Cameroun en Noir. Au monde au côté de la maison trop. Mais aux solutions de ça mettre une preuve aux solutions. Mbongo lidasima, boson de qui na telo makambo fait son mbongo na sima. Mais au monde en réalité les Cameroun en ont besoin. Si, comme on dit, les bonnes choses ne durent jamais. Nous sommes arrivés vraiment presque à la fin de cette émission. Je remercie déjà notre invité, maître Super Moukouma, bino moko bomuti komona spectacle asali en plein air, na oloba kutu babinga moko na bangi na kinimbango, babito banga te, babito serré bango tina suka, o nyonso na présent ba problème na ye, yo moko yo ki awutolo ba pesi numéro bo contacter partout dans le monde entier, c'est lui l'étoile montante, le catch congolais ici dans la ville de République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kinshasa. Maître Moukouna, un dernier mot, na ba o ba Rolanda biso, moi le basu ka pour non, ça va mboti na ba fani no so balinga mettre na mboka yetu. Contacter sur ndo bengo zonga te na mito WhatsApp eza offert. Ozonga moko ozo bureau te. Nganga ozo solution makambo ozana ngo. Ozana besoin mon montagne sur portefeuille ezali. Contacter na numéro na pesa na pesa on le 243 85 57 038 09. Les mystérieux Victor Yelo Mabelezo Melamai pouvoir sa frontière. Bien siko za na pesi mbote na radio Congolo, bien na radio longo siko zali mbote na pesi mbote pa Christian Benzema. Basalam siko zali. Benzema na wana